mbote na balandi nyonso bokolanda biso tango inso mpona koyebisa bino ete mokolo mwa mercredi ndenge tolakisaka bino ute bandeli kino suka vraiment pour le moment ekomi ndenge mosusu mercredi eza spécial parce que toza liboso ya tata mokonzi ya bule alors ndenge bokotala émission na biso boyebi yango ete batata na bamama bazondongwanaka match ale batata babeti bamama match retour bamama babeti batata eya lelo susu bamama bakobeta batata lelo bokomona ngo na miso bino moko mingi ekoloba eza te botala kaka ndenge match ekolekela parce que toza liboso ya tata mokonzi commentaire mingi te totala kaka ndenge match ekolekela. Chapitre 25, verset 1er à 13. Matthieu, chapitre 25, verset 1er à 13. Ce qui te moni to banda kotanga liboso na mukanda Exode. Maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oya bimisaki yo na mokene Egypte na ndako na boumbu. Okozana banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te. Na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosala yango te. Po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa. Nakobatela pe na kokisama pe na batata likolo na bana. Kino libota na misato pe na mine na bao bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boto na batokoto na koto bao bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Matthieu chapitre 25 verset 1er tosukisa na 13. Makomi ya likolo biso te lisese na baseka zomi. Bongo bokonzi na likolo ezali lokola baseka zomi ba oyo bakamataki minda na bango pe bakendeki kozwana na mobali na libala. Mitano na bango bazalaki bilema pe mitano na mayele. Nzambi bango bilema bakamataki minda na bango nde bakamataki mafuta na bango elongo te. Nde bango na mayele bakamataki mafuta kati na milangi esika moko na minda na bango. Eumeli mobali na libala bango nyonso bayoki pongi pe balali. Kati na butu mongongo eyokani ete tala mobali na libala bobima pona kozwana na ye. Bongo baseka yango nyonso balongwi na pongi pe bakamati minda na bango. Bango bilema balobi na bango na mayele ete pesa biso ndambo na mafuta na bino. Nzambi minda na biso ezali kodimana. Nde bango na mayele bazongisi liloba ete te soko ete ekoki po na biso pe po na bino te. Bokende pai na batekisi pe bosomba po na bino penza. Ekei bango kosomba mobali na libala ayei ndela. Tosengi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre papa Simo Kimbangu Kiangani. De tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ka oyo tokozela ka ebongi toi kapiko nani mekano ya satana akomeka toi kasepiko elaka oyo tokozela ka ebongi toi kapiko nani mekano ya satana akomeka toi kasepiko. Tokomi na ngonga oyo tosengeli kozongela lisusu etape na biso ya mabondeli. Na yango
tosengi na mama oya yebi son 3 aleka liboso. Ambanga fina mado songekenda kwa kwanza wabaloloka songelendo kwa basi Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises le dent de mes champs. Les salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Tobondela na nkombo na Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Mulio Mosantu. Tata Mulio Mosantu, nakobika na milimo na biso totonje pe tokumisio na ntina ete bolingo mawa na yo monene kati na biso bekelamu na yo awa na mokili na nse na ntango. Tata na ngonga oyo tokotalisa na yo nini olandi nzembo toyembi tosengi bolimbisi po tomikoki te kobenga bakomo na bino ya bosantu limbisa biso. Ndengonga oyo pe kati na mokolo mwa lelo yo lekanaki na kopesa kado epai na biso ya mama to mataka katikati na mayanga ni oyo ya mikolo ya misato nde tina na biso ya mama to yei ngonga ya mabonde linde ekoki ya solo koya na bayuda na ntango ya mpasi ozalaki koyoka mingi libondeli ya Daniel ya Job ya Noe. Papa biso toponami po tokolela tozali banani bobele kaka batu. Papa yokela biso mawa kotangela sotani na mabunga te mawa na yo kaka nde tozali kosenga eleka na kokokisama katikati na biso bekelamu na yo tosengi kimia katikati na mokili po tolebe te tokobatela mokili oyo pe na lingomba. Papa na biso mai tokokoka te po ete tumbeleki makasi tosengi concours na yo yawe oleka na kosunga biso pe kobikisa pe biso nzambo ya bolingo pe ya mawa tokoloba nini tokosenga nini totalisaki yo te oyebi mayoyo manso to mazali koleka na katikati na mokili. Mokili ezali na kimia te, mokili ezali ya koningana maladi po esili kotomboka katikati na mboka pe kati na mokili yo kaka nde moto yebi. Kasi maloba ya papa diangenda ete Dieu prévoira. Papa boleka na koprojete biso ningo protitaka bato ya kala bobatelaka bango na mikakatano pe na mimekano nyonso eyelaka bango kanisela biso na ntango topesa milimo kuma monene ya botongi Yerusalemi. Na kanisi toutaki kolanda Mateya epesameli biso na mama na biso ya Bukama azali mama Selo kombo échappé nga pamba te na zwaki yango te so mikanda mibale atangeli biso mukanda ya Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset.
aye kotangela biso mukanda ya mibale ezalaki mukanda ya Matayi ou Matthieu. Matthieu chapitre 25 du 1er au 13e verset. Tolandi etangeli mpe tolandi ndimbola. Utakuna na mukanda na mibeko ndenge mama pesi biso explication totali kuna négligence ndezalaki yo soko lambi biloko ndata tangu kaka owotia Mungu atina dikoshi zali soki tokoyeba kotosa na banza makambo ya mabe kozala te tangu tozali kosala oyo ezali à l'encontre ya maloba ya papa. Est-ce que tozali na kati na nzela? Bino bandeko bino bobosani makambo minene oyo esalaki kati na nzela amolaki na bango elongo kokotisa mamai minene makambo ya makasi Nzambe azalaki kati na bango po akitisa parce que akomi na ndaku na ye kantine ezokita na mutu na ye te kantine ya mai ekangami na mutu na ye mai pe ezosopana pe te abundi mamo yazokoka te alobi bokende kobengela nga tata pasteur likambo nini mai na ye nango nazokitisa mai elingi kokita te kantini elingi kokita te bakei kobenga papa longi responsable ya mboka wana tango aye abandi kotala mama likambo nini mama alobi papa nakendeki kozwa mwa mai tala mwa mai na ye kozwa kozonga nazozonga ndenge naza boye na kantini na ngai na mutu naza na posa nakitisa kantini ponga mutu na pema kasi kantini ekangami ngai na mutu batu mususu bazalaki komona lokola kosakana nzoka nde makambo papa longi aye kobondela pona mama wana tango abondeli apesi acheche mai ya nkamba kantini ekitaka te kantini ekiti botala bomoni makambo oyo tolobaka bino bomonaka yango pamba bomoni mama wana lapa mboka wana na mukuse likambo ya Nzambe témoin na yango mutu na biso oyo asimbi mopifo ya nation yango tosengi na mama reverende mama Nasi Lukoka Ngola mama Telema Mama ya mabota, kombo na
mateya ya lelo ezalaki ya kitoko makasi. Bazali kolakisa biso ndenge nini esengeli na biso bamama tozala bansi ya mayele. Mama Kimbangisa ezala mwasi ya mayele, kozala mwasi ya zoba te. Pamba te ntango mobali ya libala koya, ngai na yo tosepela na ye elongo. Batalisi biso mpe mafuta ezali nini na kati ya mwinda. Mafuta ezali bongo misala tozali kosala bikatelo bazali kopesa biso. Yo na ngai tozelaka bo ndenge nini? Eske yo zali kopesa? Eske ngai nazali kopesa? Nazali kotia mafuta na kati ya mwinda na ngai mpo nazela mobali ya libala to nazali mwasi ya zoba mpo nazali kobosana kotia mafuta na kati ya mwinda na ngai mpo ntango mobali ya libala koya na rate sengo wana. Samana esengo kwete musala oyo yenda ndimaki yango alobaki na papa Simon Kimbangu ndima ngana kopesa yo maboko eza bongo te akosepela to akosepela te tosepelisa ye tomoni mama akomeli biso soki mama ye tokozalaka ntango nyonso na esengo pamba te tozwaka ya motuya ntango nyonso tomonaka ye lelo mpe amemeli biso oyo ya motuya mutu na mutu akotia na saki na ye akobomba na motema na ye akokende nango na ndako nde tomoni presence ya mama Mbuta tosengi na mama telema bisola ya Bemba mushwa moyala yo ya la que ya la munza ya mvimba mama mwilu wanungine ya la que ya la munza ya mvimba mama mwilu wanungine ya la que ya la munza ya mvimba mama biso bote esengo mpe ya lokumu okombo misato ya mbule okombo ya tata ya mwana te tata molimo mosantu Isasa oye oye Isasa oye 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 miroir de l'église Baba papa oye Papa oye, oye, papa oye, oye, espoir du monde, nous sommes derrière vous.
tokotanga kate mokolo na biso lelo wana ezala makasi nasi sikoyo ingomba papa Kimbangu lelo ezalaki ya mapata bango na kikavwala misatu bakoko na biso bango nyonso basimaka likambo ya tata Nzambe banyoka maka kasi batikaka likambo ya tata Nzambe te bakipesaka nzala na bango moi na bango makambo nyonso ya mabe bango bandimaka nasoko bandima mpe likambo ya lelo mwai tosangana wanga eza te nakelako bandimaka bangwana misatu amamwiki awa mapasi mokibangu amana kowanga azokolobaka ye moko amamwili alobi na ye yolobaka mikolo nyonso likambo nini oza nango ye alobaki yokolo nyonso azopesanga mosala nayo ndima nakozwa nakopesa maboko yasolo mapasi mokibangu azwaka makasi akenda na nzungu ile akendaka pa ya nzungu na bantu masala akendaki no papa na nzungu sala ando musala ni odi ayo kana jamba benga musala koloni ya mukiri mukimba ndo sala wapita kanjela sokona yo kanjo musala ya mabe ana pesa yo tera pedaji natuletea ya mukiri mukimba na pesikira basi Kimbangu apeta maboko akanga maka nambari wakena chimati mbanja ngumu ayango kujina wana kisasa ya baba Kimbangu akipesaka makambu nyoto mama mwe bakikala nao balanda bakipesa domo moi mbula na bako na ya solo ba mama mwiki awana basi wana mona Kimbangu musatu basala kibana mikei basi Kimbangu akangami bakomi na mbanda ngulu papa nkulu akena koma papa Kimbangu agena kisasa na ya solo ba mama basi wana moni papa Kimbangu ana kisasa na lutende makambu nyote ya mabe lele topi akena kina Elizabeth ndiye ekoma Lubumbashi na papa Kimbangu yeye alibadilika mwaya kelina moka soko oza mchoko ya shamai soko chango ya momoto eloko nile kakafuna badobi makala papa Kimbangu apesi bakani akena Elizabeth ndiye na Elizabeth vile abandi raka watu wanamona papa mambe basali makati ngomba ebili bana leo bamoya kibozeni wangeni wana basali makati kita baba Kimbangu leo kopi leta apesi ndela leo apesa ndela akomi abana kama kuna ya solo mama mwe bonyoka nyoka maki balonga ngomba ebili soko balonga te nawe nyoto balanga oyo balobana ko batata na bango bamama na bango batipesa na moya lelo ingomba ebima libanda papa Kimbangu batuli Kimbangu kuli ngomba na bo iya lobi na bongo tena kana batu na ya solo ba mama mmoja wanga amema makambu nyonso wana solo ba mama moya lelo tozala bana bolingo mibeto misala eloko moko totonga tolesa mama mwili lele waya kangamaki nani mtakukipa ye bapekisa ye batu nyonso bapekisa bango wakepesa bango eloko te bakipa bango kasi bango kezambi bakipesa babatelaka atasi Kimbangu nzambe abatelaka bango te ngomba eya kofungama ya solo bamama lelo mokolo na biso bango nyonso bakoko na biso
oyo basimba likambo tata nzambe babasolo kuba ojangana ye mzanga na basi na biso oyo yakoloba oyo akotinda oyo atikosala azotinda so makambo ya mabete toyokana olingo mibeko misala toyilana te tozala eloko moko te totika kosala na mabe azoteya biso tongo koka tozala awa atolala polite tongo koka toteya biso na lelo bana batata na biso tongo braza kumwangola mbana kitomba bana kitomba bana ya biso bamama ya kisasa mukili mukime kovuta wapi yokuvuta wapi akokomela wala na sante le kamba sante ya moya mama ya kisasa bana kala batata na biso unapata kabasi mukimbangu makamu nyonsa zokoteya piso tokoyamba mukili mukimba aya kutu aya moyo kumambata banakoloba mupaya batayira kamona na ilombi te batayira aye wapi na likumu iye na ya solo bamama ya kisasa mukili matosanga yao lele mukola misatu amamuli akumula bilanga na masowa yango atozala lele wana ezalaki bo yango kaso okeli bilanga ya yo moko mukola misatu okela lingomba te oyo okomona kuna na zamba kupasi okende na mosala okotikago exemple ya ndenge na ndenge kuna biso batata na bamamama bana mama mwesa wanga lele mukola misatu tozala bapayawo naya biso bazerakawa nao baye na papa o bazokoya bamama topesa na moke wana tozwaka tokama maboko te na moke wana totokozwa tozeyaka mpola misatu toka te likolo nyonso nzambe azala bamvwala misatu bazala mokili mokili ezokoya na ya solo bamama ya biso bamama kumambanga bayokoloba balobaki na embwa yele wana bokilo ezalaka mbwa soko abeli mama akoloba embwa bamipaya bazoya tokolenda bamoni ndele wana ezalaki poni bakomisango sakasaka kasi ekungami ya nkanga nzembo wana ezali kuna bamama tozala bana olingo mobeku misala tokuza maboko na moke wana tozwaka mama muya bana moboko na bapaya na mpondo na linyongo na kwanga na nguba mwaya tika ye bamoko pamba ezaki nazozala mpasi makambo ebele eza nako kasi nzambi atikaka biso te bayebi mpasi na biso mime ezangi biso batanzambo azala na biso bapesa biso nduki tonono maladi ezala mosika bapesa biso makasi tosala mosala na bango oyo bango basimokimbango kyangai azoteya ntongo pokwa totika mabe bamama oye tokola tomata otokisa asolo tokolele ekoki papa azokoya paki azokoya bamama toza ebele tolimola kilo ozala mbongo mingi ozala mbongo moke totelema toyokane iyela toyimaka te oza na mbongo ebele tiana na mbongo moke tiana nyonso eza mbongo toyokane iyela ya solo bamama tokobanda ntinza mama ateli biso makambo ebele ateli biso lelo tolyaki opesi biso mboto tolyami biso malamu biso mpe topesi bino mbote mingi na nkombo ya tata ya mwana ya liyo mosala
Merci pour le nouveau bagage. Fille, le bagage de ma bonne, il n'y a pas de guerre. Amen. Amen. totonda malako mpe malendisi ya motuya oyo mama mwilo asili kopesa biso na mokolo malelo oyo nkombo misato ya bule oyo nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo sana. Merci. Ini kambote ya papa ya kandoso atozali mosika na se ya banzete yaka kopesa mbote ya papa.
Pungi anti tuzu kwa tata mfuma longo mfuma dibu. Mwalimu Mosantu tofanda kimia tolanda programme na biso Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Namoni boye na décision. Ebeto bien beto. Lelonde. Mokolango kokakate. Na kombo ya tata mwana pe molimo Mosantu. Batata pe ba mama. Toyebete tata Kimbangu ayaki. Pona kosikola biso loposo lindo po ete tozonga nesika na biso ya yambo yango bozali koyoka Yawe azali korapele biso ete tozali na 4e génération ya molimo Mosantu 5e eza te yango mutu na mutu azala na mayele na ye po tokomi na finale nde mukumba tozali na yango ya botongi Yerusalemi ya sika mboka ya tata Kimbangu. Yawe ayaki na Kinshasa pona kolendisa kondima na biso emate ya makasi ba secret ya likolo azali kobimisela biso na mayeto yoka nanu te ezopesa biso esengo pe kondima aye pe kolamusa biso pona botongi Yerusalemi poto tikali kaka na 4 mois esengeli na biso kolia nzete ya bololo yango alobi na biso na tongo ya lelo ete biso Kinshasa akotika biso kimia te akoya kolibere biso bobele le 5 avril 2021 na 0h Kolobi deja yebika kokata riba ya mize. Bana kin bozolanda? Na tongo ya lelo ya walobi boye. Kinshasa bilombe na ye. Oya tela kamotema. Solution. Akotika biso kimia te. Akopemisa biso te. Terme utilizaki yango wana. Akopemisa biso te, akoya kopemisa biso le 5 avril 2021 na 0h. Po wana tokoti deja le 6 avril mokolo ya makambo ya 2021. Et yango coupe yango wana eye deja na le batata babeteki ba mama esika wana mama na chali yango yoka yango te. Bala moko asimi Nesiko ya lelo eza nde match ya barrage. Oya kolonga lelo yende lombe batombole likolo esili champion des champions.
Mamamori. Mamamori. Apakui. 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 Eului. Embazi. Inuliakurui. Yalalala. Esengobi esengote. Yesengobe kiesekui. Sayu kasai kui. La combat tata moi la paix tata oli mon centre. Pesine merci, ton monique ton maki. Et de la côté ma papa, côté ma maman, ton mati mingi, ton sepel mingi, ton yevike mosala et mosala. Et mosala bien mosala matin. De quelle ville à l'objet? Dans un tia mikolo tokende, parce que monique wamakambo ezali na la moke, tosolepe na bato akao balobi mwa changement moke koyela biso mpona baplafond système bakosalela po difficulté ezala te eke balekisaka bafile na plafond yango tolobi te toretarde na moke ndenge bango bakobongisela programme bakotingela biso yango ndenge vile alobi kaka tokamwana le 5 avril na butu 2021 atoyebi ke misala nyonso esili mpona le 6 wana kaka fete na fete toyokani mpona lelo tokoloba mingi te mpona monike bato baye mingi toprofite oyo boye nango tozwa yango batata bopikle tosilisi na kombo tata mwana mpe tata moyosa amen. Na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Sukuma banga, sukuma banga, sukuma. Boni momo san, ningi sama kili, ilo pekene nangamba. Ebeto bien beto. Ebeto bien beto. Pronostic ya mokolo lelo ozomona ondeni. Na match ya
Merci maman journaliste. Yimoka kozomona. Ndenge ba maman ba yena encore. Donc ye penza poto beta lisusu batata poto talisa bango ke musala oyo eza ya mama mwilu nde mtamona ki mutali boso ke tata simo kimbanga za kosola na nkolo yesu azo pesa ye musala ya bindima papa na kopesa maboko boto kolembisa maboko nde to ezana pona kopesa maboko lelo biso bento ko beta bango to moni pe présence ya mama ministre vice ministre azali mama donc akozala kana ngambu na biso akozala kaka na ngambu na biso ba mama donc ko gagner na biso de GC monani coupe wana eza mesa wana eza ba mama ya ba mama coupe eza ya ba mama. Merci maman journaliste. Président ya batata ko mona yo pona pronostic ya moko lelo ndenge yo moko zo mona match ndenge kolekela meka ko yebisa balandi na biso dans la pronostic boto la match ko ikoloba pronostic ya vérité boto la match yango la pronostic nga yango wana match boto la match ndenge kosila nako bana te o mona bale ndenge zo betama bale ndenge zo betama ngale la koloba te mais na lingi na ye baka batch ndenge zo betama nako bana te mais 1000 dollars c'est quoi 300 dollars mon côté match eza kobetama match eza kobetama likamwete basuka bongo ya tunanga lelo match se bandaki yo moko ozomona minduki deja match se bandaki baobanga nga te tozela na suka yo komona makambo na bino boya bokomona makambo na bino mama tokobangela yango te biso bamama toyaka na biso malembe ti tokokoma po biso tobetaka bango mabe ata kuna alobi mokonzi batata abi bomoni match ndenge bandisi totie meli bongo bino bozomona match te azoloba nanga bomona match te babandaka bongo mais ere biso bamama tokotelema bakokita ya soyebi bango bandeko nde bokolanda biso awa match ya makasi na minito oyo to batata baza ya kokwea bino moko bomona ndenge mbongo ezopesa mawa mpona botongi Yerusalemu bamama décisif na kotonga Yerusalemu en tout cas olinga te mbala oyo mise ekofongwama esili mise esili bato oyebi te ale mosu baza na baprise ya suka toyebi te biso toyebi te le mosu baza na baprise ya suka biso mpe toza nango soki baza na prise ya suka biso mpe toza na prise ya suka tozozela
mama tembe eza te lelo na mama boza kobeta balelo boza kobeta balelo toza kobanga mama bakoka te biso nde bakweya Moninga a gagné. Candaté. Nyonso mbongo nyonso zotonganka. Ezala batata ezala ya bamama ezotonganka. Yango nde esengo na biso. Mais malheureusement coupe eza kaka lelo eza match ya barrage. Oyo ya kolonga ye wana nde yaya. nakanisi ntango eyaki naoki nazala pronostic te bon nga nasepeli makasi parce que banda papa ye bamatch ozobeta tozokita pena te tozobata kaka bien que bomoni ndenge match eleki kote na biso mpe faiblesse ezali bon tokomeliore yango totala ndenge tozokende kaka liboso tokomelore bafaiblesse oyo tokonstate awa mais dans l'ensemble tosepeli makasi moni lelo boganye esengo na bino mama esengo na biso eza makasi batata moye baganye eza te condition mpo batata baganye ezaka mibale bapesaka bamama salaire nyonso na ndako batika bamakangu na libanda wana nde bakolonga biso mais soki bazanga na bamakangu libanda salaire mpe bazopesa nyonso te moye baganye biso eza te nzambe atia barencontre me ya solo mama journaliste ndenge kaka toyebisaki avant match ebanda eke biso toza sur ndenge papa abengaki biso oseya toza oseya ya solo toyaki mpe mpona kopesa ye maboko nde omoni pronostic ndenge esi ebimiki toza kobeta bango na ekar ya molai eza testament mama journaliste eza testament etikala biso nde tondima topesa tata simoki mbongo kianga ni maboko donc toza basoutien epuis mama aza molakisi kaka nzela baya tolakisa bango ndenge nini stratégie technique ezalaka tata na bango oti koyebisa biso ezaka bamikolo nasepe lokola andimi yango lokola andimi aya tolakisa ye balanda émission na biso lelo tokomi na suka vraiment tokomi na suka ndenge kaka nayebisaki bino tene ebandeli eyebanaki kaka me batata babandaki
ekangami mpona poko ya lelo bato bakoti ebele na nkembo na yo toye kozongisela ofongola sepeli mingi mpona bamama antuka mpona misato po ezalaka moto batata baye bamama baye mosala esalami epo nazali awa sali ozosalama bien toyokani programe oyo tokontinue yango ti suka mpe kozala te mpona lelo tosilisi ya suka merci na baye nyonso balandi biso parceke tokomi na suka ya émission bino moko bomoni makambo ndenge eleki liboso ya tata mokonzi ya bule batata babandaki deja kofrape bamama endimamaki teke niveau ekokoma mais ekart eza molai ekart molai eza mawa batata tolakisa bango mosala po prochainement bango mpe bavibre ndenge bamama bavibraka po bayebi batechnique te alors émission na biso esili merci na bino nyonso bolandi biso